Bako respecter moi si ndenge ba respecter moi sa cause na yo. Ceux qui respectera moi si la famille na yo, bande ko ba respecter moi si. Baso fandi ki ba mibali baso umela te parce que mibali baso choquer basi na bango. Tango yo so bimana ser wana lelo. Ser wana lingi yo wana lokote. Olala kapa na bino. Ata fouchette aux alangote. Lelo ba prière moi si wana ba faire moi si wana nzamba otomboli yo. Okomi na position songolo pakala. Et comme yete. Au moins de au côté ma bena katanda pa malade kidi. Bonjour, bonsoir, réseau dépend de quand na air au coup dans l'émission ya malolo betali solo parce que tozara ngonga morote. Misusu boza na tongo, misusu na pourquoi donc tozara air mon côté. En tout cas tika kimia na nzambe pe bolingo na e ezala partage na biso nyoso. O boza pakate tant bomona ra malolo. Boza toujours wana attentif pour na koka malolo tikanza malola apambola bino abaxelanga bino ya ebele. En tout cas, si ma banzete, bo mais la bino moko la bana bino, botika mutu so boko la bana bino te parce que bakanga bana bino bandoki. Yambona nyoso parce que mission li solo ya lelo. En tout cas, soza mama te ndoko olela te mais soza mama oza parent olela. Yambona banda li solo ya solo parce que ngana betaka masolo ya solo tozong samatonzi pa ya mokolo pema. Pesingana biso pema. Seigneur tendre Père tolobi merci parce que yondo za mokolo pema. Lokola toza na bon moi esenge tozongaka epai na yo yo muto continuera ko batela biso. Seigneur merci pour na bola mno likolo ya babone na nga pe likolo na nga. Continuez ko bomba biso yawe parce que surtout tozo vivre eza grâce ko te epai na yo. Yango na lobi merci. Na kabi moment o nazo lekisa na famille opesanga tika ezala moment kitoko pe spécial. Pesa batmato ya koyoka pe ya ko comprendre pe maile ya ko bomba ya ko pratiquer malamu pour le bako na mbeba ote na kombo na Yesu Masia. Amen. Tika nzamba lola apambola biso en tout cas to s'abonner bandeko na ngai. Lelo na internet so sali buzoba bat bako s'abonner mbang. Omona mutazo s'abonner po yoka ka mafinga. Muto s'abonner po kaka makambo eko baksata implice na vie na été. Azo participer na lisumu sa le savoir mais biso to sala makambo to se probo sepela butala bino moko penda et belle énergie onga la bimisi ce qui va 89 vidéos na sali mais ba s'abonner ti bozo tala ngai ba vie eze belé mais bazo s'abonner ti na ebité o sepela na ngate to o sepela na émission te to mutema ka ezaka keto o boya ko s'abonner pour vendre sanga ya na combien o YouTube e sanga onga yo vendre sanga et mon nous vivons ya to linga ton to za bon moi malolo pe azaka na mobali malolo azaka na bana bibezolo ba ouvrier mérite son salaire mutado finga o l'exatan o finga l'internet na suka sanza YouTube a fouti mais ngam na on peut sa conseil. Oh, et bien, pour qu'on mélangez ba félicitations. Est-ce que na kolia tambonga YouTube te $50 ou anata et sunga bana ngala miliki. Yo pe muto otala ngai ya soko continuer ta la vie na ngai. Nzamba pamboli yo pe pambola ngai. Yo pe pambola ngai. Malo naza posa na soutenir yo. Nzamba osanga te pambola parce que naza famille, naza mobali, naza bana, naza la maman. Era ngoy mama na ngoy alieta alia un franc na ngai era ngoyo na sombela ta mama super ya musana osala super alibala déjà zwa ki mais ngamo pe na sombe mama super yo tala nga so soutenir nga nzamba ozanga te ko pambola yo li soleil ya lelo famille na nga bandeko la ngai eza histoire vraie et salami na Congo Brazza eza li soleil uti na Brazzaville en tout cas bandeko li to inzama peso le to ya molimo kane na onte ko sambela oyeba makambu nini yozo sala na vie otika li solo eza nini yaya ndeko mwasi avandaka na leki na ye na katanda avandaka na leki na ye ndeko mwasi azana bébé na ye ya 6 mois azana bébé na ye ya 6 mois azana petite sœur na ye bafandaka elongo petite sœur jour so abimika ndezalaka akekutana boss moko boy muta mbongo akutai na ye tanga kutai na ye li solo e betani
hein o bana ki balobamba kila et tout tani makile tout tani lisolo betami petite sœur asepelina mutoyo solo li papa na suka ka nezalaka papa bimisi $300 abimela secret secret $300 en tout cas abimela secret peut-être pas juste $300 aye abeteli grande sœur ne lisolo ya etala vraiment na kutena mutu moko boye de solo ne ya sepeli nanga linginga na suka kabenga $300 na ebité msu ya na bakabele $300 pour modèle azaki paniquer au comprendre abi $300 on met la casse secret et bon deuxième tour eza combien abile kinanga oyeko sunga de famille chat donc soigner amuto tikate à 300 1 2 300 balles en tout cas fanda papa bazoni ba numéro de téléphone après si numéro de téléphone yepe kuna pesi na tonga bengi ndenge la muki bien to komona na lote pona nité tout le monde na oya kana ndaku ngalinga mamba ba cointé ya na ndaku na responsable na lingwe ba aventure te adresse za ba pesi adresse iya a bengala ki na ndaku abine ki na kende oye ba position et andeni l'équipe passe aki indiqué pe wala zupe moto papa atali numéro ba pesa ki atali ndako ndako ngaya mitali ndako ngapena ina ndako akiti papa classe a beti porte santina pasa nini afungoli ya kota bandi kutala ndako atali ndako akoto ma chérie ya yambie akoti na ndaka fanta ndako no ndako no balate na ebiso ko kanitsenga na kosa na balate na botate ndako na ngaya ngo visiter papa abandi ake kuna minga fungula alinga forcer porte mona kana habiter eza ya kokangama au kota ndeni nga mikolo na za oza chambre na nga na belle en kota on kaso na bali kana na kota comme ndela bongisa ngo kaso na bali fona kota na chambre na mais na la nga na chambre visiteur eza kaso na bali poso na la kuna pusenga na bala vite fait yo motaka mwasi na boya ngaluka mwasa malamu o nga na ko bala lekas abi ngala na mwasa malamu yo mo mona kaka ngape ba fie mibali na ngango te kande olobi wana ngape no likaka mobala siré poto sa masolo basolo likande za la kana na suka azu $500 apesi mwana zoni ndako ya tunanga nini leki na ngalelo 500 deuxième tour 500 c'est que troisième en tout cas les amasola makasi leki pa ko mocha ba provision na ndako akenda kape ko mocha ba provision na ndako leki vie changer ya asabi msasumbo teleki ko mo bisakambo nyoso ka leki jour susu abengi mbala na o passer la journée na bi problème etenga la zate yo kene kaka oyebi ndako ndezalaka ba kotisa pas si ya pa bien ngana obima lelo na déplacer avant na wana ya di solo ya na ko capteur na système de ordinateur te je me suis accueilli mobala za quitté akite wana mbala za take mobala za la kiton accueilli parce que aodoke mbala musika aodoke mobala muni mobala aye quand des la photo na ndako no photo mobile amoni siko mobali abaluki na sima azu fungola aki afungoli chambre koti papa mobala bimi akangi porte azongisi fungola kuna moi si pe amona nde mobala abomba fungola aloba pelo côté curiosité tue la curiosité tue wana ba français baloba azonga lepe mkomsusu kane basoyena na mobali na ye ya lobi ngape na obima lokozo bima kaka na mwana ya za na mwana 6 mois ya za na mwana ya 6 mois ya so déplacer bina o humela te me ko tika na otika mwana ndeni yo erozonga na ebite kende ka na mwana abi problème te ya kepe na mwana ya pa bimi na akeipe akoti na ndako kande zalaka ba misala ba ya bia ba nota TV avant 6e ça c'est ça abengi mwa musala bia kasombelanga eloko libanda o ezali madame abitenga azaka pose sombelanga o wana o na monongo umenyo sombelanga to mo musala kei yepe azu mwana akekuna mbangoma ayibi fungola binga funa fungola ka porto so ça ba million na ko yiba ngona kei akepe afwana kanga mona bakisi poye alobaki bongo te wana kandeza ka poto pesa li solo gu
soka lo ben ni kala mutema na imuro yeba aibi ake azui fungola afungoli porte tant afungoli porte amoni mbetu do ameni amoni confort VIP yo kantero mona ba bilamba rouge ba kitendi te amoni lo te ba kitendi ba rouge eza na ngote mystique ezate mbetu penda ko mbetu sola lo la mkata de ola mkapanda une semaine ba mbetu solo ezali olani mbetu lo takaba ange. Ça va, salut Marie, salut Marie. Elle va mettre mon son là, il peut la qui panji. Olo takaba okango kingo. Ba sorte ba mbetu ezali. Amonika mbetu et kito et chambre. Okika mom sala koti mama na ngo. Azupe mwana vertige se pesa qui se peut vertige se pesa qui ka envoûtement. Azupe mwana sani ni mwana mi quitter la guitare en lula voilà. Tant que la chambre, mon ami quitté la qui sakana. Moi, je sais pas, c'est le vertige. Pour chambre là, ma côte, ça a kangam. Moi, je sais pas, maman, allez, maman, qui mi pour ça, mon attaque à côté kiwana. Bando sur la peine, moi, je sais pas, côté na cuisine, à boss, niqué, à ticket moi la chambre. Bando sur la moi, je sais oh, moi, je sais madame, bon, moi, la zap, na tiki moi, na tiki la chambre. Mbala moi mon sapa bimina akene sepe wa mama kala ndimba akene chantela boy mwana zati abaluka boy mwana zati azonga boy mwana zati aluka boy mwana zati mwana bungi na chambre mwana abungi na chambre oh ngana tika kika mwana awa atala boy mwana zati bimina abimi azongi banda kwa solo wana abaluki mwana zati atuni sentinela mwana bimi a mwana zati atuni mo msala mwana biso to moni mwana te oh azongi na chambre akotisa mutu na sambetu bandeko na ngai amoni nguma misu na ye na nguma ekutani petite sœur amisubi na bilamba amisubi agangi émotion pou mutakwei tant mutakwei ale ngumba soki yebe kuna bisika zalaki boss à sentir que ça ne va pas là-bas. Papa matina mutuka papa abantiko ya wana abantiko ya a klaxonner kuna sentir la fungoli ya koti tango koti mama kila msueza ya simba te bati misu baza ya koliate bati misu baza ya kobomate opesie mbongo kasi ko sacrifier na mbongo wana nzoka nde omo mi sacrifier sans le savoir bati misu baza ya simba te tango akoti na ndako aye papa kota kala akota bo moni porte chambre ndeze ya kofungwa masimbi mutu tango nga kota la chambre mwana na petite sœur nini alamuki abandi ko benda eposa nini akoti na sambetu nguma lia ya bandeko la ngai soki o esimba kite sko combien de filles o baza vide o nguma na melaki nguma na zanani aza mwasi ya boso yo boss o na bo moto boya balati na butu mwasi nguma na za mwasi na ye na butu akomaka mwasi do o kaka femme de nuit ye wana na sambetu bande kona ngapo na sisa lisolo o mona sambo yo soko na katuki bindi o baluba baloba so katuka biana sepe nini soko za ngo yaya bana yo mutu penda ye kotala o bebe sava baolinga bana yo soza na mbongo baolinga yo obengi mutu na 15h juste 15h1 mutu aye mokilo eza bongo na ina peso conseil jeune fille ozotala ngai yo so osala kindumba parce que tata bino sala raté maman bino sala raté yo ba commission instrument et sexualité okenda côté quand tout po ba parents no balia tandis que bazana no mai na makila na nzoto ba ko sala yaya mukolo kozali kambu mukolo yo kozwa ta maladi yo moka kando yo kapasi pe douleur na kata nzoto soko sa kindumba se pe sa famille yaya wana bandeko lia mbongo to ndeke bandeko yana mbongo yoka siko li solo pona continuer bandeko na ngabo s'abonner bo ebe bo partager ngala zat na tante ya sala buzoba na kata bilamba pona zo ba abonner to na koma titre lokuta po ba s'abonner non
Moi, je suis la servante de Dieu. Je crains Dieu. Le labo moutaï bake musala nzambe face à la titre à sali kombo na internet pour bake wana za musala nzambe. Kando mona ngabo eza batu ngana sambe la pona ba mona appel oboko nzambe. Eza batu na soutenir ba mona appel oboko nzambe. Ton mona ngabo c'est la grâce de Dieu. Na tambola na banga nzambe na iba eloka mutute na kosela mutu likamute. Donc je suis la servante de Dieu. Pesa nga chance. Pesa nga confiance. Oyeba onga nazali yaya atelemi tanga komi kaka boye po bende na sambe tu petite fille asani atelemi abandi koganga gangi nini ba sentinelle mo musala madame abimi mbala moko nguma abimi na porte amandiko kende azokende papa komi na veni batu batelemi likambo nini ozo ya mbangu bolika batu batondia koti na ndako batu batondia kokata zo transpirer si voisine azalaki wana abengi grande sœur ayembangu nini yango wapi mwana abi mwana nguma nini mwana nguma azu yaya pa bakei na bisika wana to bake babeti papa bakoti to bakoti monaka boss a neutraliser bango mbala moko yo yaka aw atali yo yaka na ndako na yaka aw ya wapi mwana za kuna na chambre nguma meli mwana sko bana misala na sentinelle ba otala ka mwana na ba oyebe disute papa a changé longi atuni mwana oye ngaye oye binga na yaka bengi na kombole atuni santi wana kombola nga hotel atuni mo musala wana kombola nga hotel ya obi oza ba fanti mwana na ngai abimi libanda akio benga la police nguma za wangu ba la police ba kote bakata sali bakatela mutona sali sko loba batala mama osali boma toni nguma sali bokota botala so nguma sali yaya baluki la leki na ye o sacrifier moi na ngala ba $500 okendaka kosimba kisi okosa ngai ki olinga mobali nona moya pe mobali bola te oyaka na biloko o sacrifier moi na ngai olekisi moi na ngai biyo bakokanga ye kala police bayaki bakanga boss bakangi moi na baseni ni bakene na prison na minute na oloba mwana za na prison yaya kaka tango bandeko akende kopesa ba $500 banda oliango soka zaki ya malamu anga tuna ye nake komona bisika mwa mobalo azalaka wana kutuko asinteressa ki na ngote po taliete ya s'intéresser na mbongo yango ndeko zolanda nga to sali kamte po to sepelisa batu ka bato to omona lelo so bangone na mbongo bana poso ba susu wana te bango balia ba mela esuki na bango wana mais yo mutu omisala mabe lelo so okufi ba ke kunda yo ka to ba oza mort ba ke zandu ba so bilamba sika ba kabelo yo na mort bango ba obongisa lengi ba yamba bato to ba ke okunda yo na sima na bango ba sali fête ba soso ba ji ba nini ba lié histoire c'est esili ya yo bango ba continuer ko vivre ko sali kamte po se pesa mokili. En tout cas merci beaucoup to s'abonner to aimer to partager le boko wana aimer kuna commenter nzamba ozanga te ko pambola yo. Seigneur merci pesa ba jeune fille matoi ya molimo ba comprendre que mokili e komi na suka ozo ya kala mingi te to batela kondima na biso na kombo na Yesu Masia. Amen. Bye. Bako respecter moi si ndenge ba respecter moi sa cause na yo. Ceux qui respectera moi si la famille na yo, bande kolo pe ba respecter moi si. Baso fandi ki ba mibali baso umela te parce que mibali baso choquer basi na bango. Temo yo so bimana ser wana lelo. Ser wana lingi yo wana lokote. Olala kapa na bino ata fouchette ozana ngote lelo ba prière moi si wana ba fera moi si wana nzamba otomboli yo okomi na position songolo pakala e koma yete o monde te okota mabena kata ndako maladi kidi